Sarabino Rassoza Moko, Banakin, Bana le monde entier, Bana Poto, Nenem Sarabino déjà, Machara Kitokomo aussi, avec www.poto.com. Sarabino au lingio, publicité, au l'on au magasin, yara na site, au mon amam, tout le haut, l'ami d'envo, Naël Nakat na salon, Naël Nakat na salon, mon boye, il y a pire V, il y a pire V, salon, Bassala Rassoua Kitokomo aussi. On a gagné une jolibilité échangée. Na venu na Rimakade numéro 70. Rimakade numéro 70. Na biso moko to baka na nenga ba belge na Rimakade numéro 70. Na nenga rezalara toujours na bana ki 1 plus A toza ne sera toujours 1 plus A toza babila salon ba play tout on la mambu tout publicité. Il y a studio na yo, journaliste, yonan animateur qui le remonte au boyer, au salaire émission bozangi studio, il y aura pas awa, 1 plus A toza, bah louer au studio, au salaire émission tout, marambutu eza kitoko, formamutu kitoko, bah kita kitoko, mama kitoko, akadema kitoko, babi. Bola nara image ya beauté gindimbu avec yemo réalisateur go fait image sagin sabino saranango tout la image avec yemoko beauté image beauté gindimbu beauté na salon o ça rap toujours biso kitoko mo si zuana na baka 1 plus A tout ça ba bi salon oyo ozo ça no ba image ya solo ndeka bozo mona na ba image studio à location ya musique ya caméra ba bi ki ozala o sala site aux arrangements aux angi caméra pour la émission oye a ba relouer aux angi boy matériel dans studio oye a aux na 1 plus A tout ça babi match ça toujours qui te commence ça rabino toujours match ça bien tout na masolo na kati balobi ba play tout à Paris ba kutana a ba vina nga mbara kuzia les meilleurs ciseaux d'or nous était vina nga Aron Bitoga Serge Kassiama les meilleurs doit faire image babi to kutana kati kaka beauté image babi sanu za lagawa makamtu za awa blogo toi bien eza awa onin ba mona yo awa o suki awa babi 1 plus awa toza babi to kitape na se to la sabino studio babi ya boyezalate c'est la première fois na Paris babi sisme baluka 9 match toujours kitoko mosi Willy Kai menaka ta kin faut la sa ba image ya boy bana kin ba monaka ni sa rabino toujours Sarah Fiona ba Fiona match a toujours kitoko mo c'est nga Willy Kai mbe vrai kitoko na bosanité papi mo match a kitoko ndeka o ba ki vena nga bubulu yondela o ba ki toujours beta banga ka boy to beta mo ça que Paris ici c'est Paris ba kosa ke ba ba ki Paris ni tout kota na se tout na ba image o bote kindimu la sa bango image a to ya beauté image ça bango ba mona ba image ya boy a ezalate ya boy ezalate ba mona ba image ya boy ba couleur ya boy studio ya boy ba betikala ko zalate toujours à na Paris ba bibotala studio ya boy mamba kitoko boy ba Zidane ba vrai chéri ba yara na bango pe kaka awa ndika bozomona botala ba image ya boy ba biki oso zangi vraiment esika o leksa émission na plateau ndenge zalaka esala biso passe na mali to kemaka kimato luka to kende wapi awa place za awa nsaka education awa o caméra o nini o zangi ba nini lolelaka o caméra za devant louer o pavé 1 plus A toza na Rimakade numéro 70 au Koutanyon so mona ye moka zawana vient na biso babi yende babi les meilleurs babi ba tout boyebe to tant so comme to bominant babi pe kota ba production la grand producteur à danser grand producteur à danser ne sera bino toujours Alpha Boko les babi yoyebi moi tu as toujours kitoko mosi tout à l'heure babi kolo espace tout toujours ganga banda toujours le balo babi vena mso après tabatamaki toujours tobi kaka
na ka ou photo bimise mokile mona e ba ba que non ah il na personne ma solo yo pour ba que non on ta solo toujours bien azobenga bato belé boya et bien parce que motema na eza monene motema efungwami yango ayede bana mboka tosala babiloka bwe. Bonsoir. Bonsoir. Boni nzoto. Tranquille. Moko bato bazolanda yo bangi bayeba kombo na yo bato bayebise boko bato bayebite. Kombo nanga Jafar babenga pesona na Jean-Claude Jafar Botabole et bani bongo bon organise na leka pe na ba émission mususu ba Kongo Mikili les créateurs ya pomade Simaekoli awa toza nga les créateurs mais awa na minute tozo solo la awa to raisonnaki trop si tungai na mère mwasi nanga to bulaki to yamba bato belé na émission donc toza souvent comme on a dit non ba journaliste souvent complication ya ba place quoi alors pour na ko faciliter donc communauté na biso surtout ndenge tozo mi pesa trop na Rolanda ba émission donc tozo ba information mboka to préférer qui comme toi un espace moko est disponible yango to tiens ba moyen to sali qui est à la donc ma confort pour nous permettre baninga ba journaliste donc na batu mususu o bazana possibilité ya ko sala mo émission na bango sur bazanga sika bakoya awa ba sala émission na bango et puis tranquillement ba futi droit na bango ndeka to solo là donc voilà quoi. Mais babi awa na un plus a toza babi to sala location nyonso musique caméra biloko tout studio babi biloko toi non c'est dans la location. Oui awa vraiment franchement toza donc vraiment équipé toza na tout ceux qui journalistes soit à Monique non azana eloko te comme matériel akoya awa donc toza na tout akozwa akolwe asali musala na ye sans problème toza na espace pona yamba batu na ye toza na matériel donc il s'agit de manifestation mariage baptême tout wana donc toza na matériel oyo ezali très professionnel pona ko permettre ko animer ba salle bani donc toza une équipe très soudée où ils permettent tout ce qui a eu besoin de la satisfaire. Voilà, merci. Je vous en prie. Babi, Azaye Mogote, Aza toujours na maman, nous aura toujours papa, Atambolara toujours na maman, papa, Azalara toujours mon papa. Babi, nous sommes ça la sa maman, Azalara toujours moi passé, pour qu'il ne moi liboso, maman pas Zali, tu reçois maman, alors par rapport il y a studio na bango, par rapport il y a salon na bango, izoleka ndenge nini. Boni maman. Ah bon, nazana bien. Bien. Nzoto ezana au calme bien. Maman ba boza maman ya bana ebele. Tango bo sali ninyo location à studio, bozaka déjà na salon. Idée yango eutaki bino wapi yona. Idée ya plateau. Bon, idée c'est explosif idée pourquoi parce que tout le monde a ba émission mingi zo sa na ba balabala. Oh toza ah nde toza boitwa na mboka poto mali leza makasi biso toza batu moko voilà to bulaka to batu motala awa toza na masolo ebele masolo oteka ba biloko bino mo boyebi ke toza ba biloko ki fait ça ba forme basi tout ça mibali tout awa donc ba masolo misala pe donc mamoze belé awa ba salon na yoso okata ba suki tout ça to pesa ba implice na beauté tout ça bon to mona pe ke toza na France dans la mboka poto mali les ali tozomona bandeko na biso baza osola mingi libanda tomona mingi ba émission libanda donc to préférer que le roi toza na salon na biso za munene za spacieux to sepela ki voilà espace OAC to tia ba moi to tia na biso na ba moyen na biso na espace opo na to ko bongisa ngo boye bandeko nyos tout o baza na posa ya kosala ba émission na bango soit bazana posa azana message mo boye ya passer pour na mboka soit pour na mbatu kaka aye na ye awa afuti to pesa to senga so mbongo belete mbongo kie oleki na yo olobi makamno za na besoin donc mutu pe mususu o azana besoin ya ko na koloba ya ko peut-être a ça feti na ye comme to za na ba musique o to le saka ozana baptême obengi biso tozana ba pareil za awa ya makasi ebeta radona ne ya mukete ba jeu de lumière mamunyo surtout
équipe numéro ya pour na osepelisa so pe balingi balekisa on na kati internet que voilà fête salama pe batutu ba mona ngoti na ba koko ba mona ngoti na bakini ba omona na bango donc c'est ça. Merci beaucoup. Message nous repère ça pour ba maman ba camarades de belé na ba camarades no au bas préparer ba mariage ba au bas préparer sur le baka un an ya mwana pour ba maman en France un an ya mwana comme ba fête pas en pamba. Message nous repère ça na bango qui au ba yebina no esika wate adresse. Voilà, ngai message na web ça ba maman nyostou pour na yeba na za talaka awa toza ngai yo na telemi awa donc na web ça bino nyostou ba maman o tu boyebi ngai o boyebi papa Jafar. Eh ben maman je suis à Paris et voilà ma soleil ça ah on a rue Marcadet 70 rue Marcadet toi même baba na banque Biak donc so bolimbo ça ba baptême na bino besoin de musique numéro na ngaka oboyebi à 07 51 11 09 75 obengi biso botie biso na tant que voilà fête za jour boye donc to solo li mbongo mukie azolo bango na répéter za mbongo mukie o sali fête no kitoko bato ba sepeli donc rue Marcadet numéro 70 métro Marcadet ligne 4. Ça va, merci beaucoup. Merci na pesa kingai lelo na keko yo kanoni obali okangi pe motema soni obwaki ngai ko nazalaki pembeni tosala libotango lelo mbanda ganyenga onga na kondima te bino surtout les bozana beaucoup faté boza vivant bola na mukonza ba mama tiens informé bino mukoni bo pesa lien bonjour zo banga de solo ba izo dadie ye ye izo dadi muji mujambuda izo dadie ye ye izo dadi muji mujambuda makununga makudila izo dadi mamuti makenene Yemo le roi des rois, king Kesser of the king, the king, the king. Toujours la mise dans nos jeunesse du Saint-Esprit, nous toujours match qui tokomo si na batunyo so balingaka la mise donc au balexera toujours mamna na Kishasa na bosanité na Wilika imbe vrai les meilleurs papi moma ba bambo théâtre na bosanité les pires petits petits azara toujours na la mine donc Sarah Fiona ba Fiona babi moi soazoya toujours boyoka toujours azobi sa single na ye ezobima bientôt Sarah Fiona babi moi non toujours o akol na maboko il y avait na biso croada levé Kofi levé meilleur babi vieux ça bana mki babi azoka bon tout ba trop pamba bana elo côté babi mikolo bomo na ka soirée ya mado babi bientôt lelo awa na kata kin soirée ya mado babi avec Yemoko les meilleurs producteurs ozo produit ba jeune Kofi Olomide na batu nyonso balingaka ngai Santo Digira na Suisse l'homme d'espèce Santo Digira babi mutu azangi musala na Suisse oye apesi musala embauché yo na bosanité ambara kuziama velanga jipe loboko babi toujours ni tozaka toujours ensemble match toujours kitoko mosi arombi toga salon plamedi bambo théâtre babi saf nanga mobimba babi bote kindi mobote fela babi na bosanité babi match toujours kitoko mosi ba pour la meba animate. Donc tant que la vérité nous dans sens que ngai lelo yo congolais soka komi livre na ko croire na yete c'est qui makambalo coûter za kuna na kati il a compris pourquoi parce que livre mené parce que c'est le quota donc je ne on a pas de bimisa ba livre te au moni liwa après liwa kin kesere mené ya mutunyo ça sala azo ça commerce na ye vous comprendre ba ça ba émission ba ça ba commerce ba sali au moni ba sima parce que ça kin kesera fi mon deuxième père. Vous comprenez? Oh, le bas petit tiers, on a mis mon nord. Il faut bongadi, bongadi, petit tiers, na kana ipena, viens à yo, a remis mon à nord. Léon na kata ba nord. Zidane, to qui vraiment pena katiango pena, oh mo kilingi ba. Mais Zidane yo fandi na mutu zaman. Ni kwa mutu kala trop. Mais ce qu'on beta bien ba comprendre, ba que yo lo baka, et ça vérité. Mais ba nanyo ba zo benga ba collaborateur na ye, le loyo. Bakumba collaborateur parce que Kofi parce que ba we la mbongo na ye beni tanga bakom bato yo yebi omoni yo pe na kato malobate
lelo moto to sala aya mene ya un an aye yo pe to mona kiote to yebite zo na empêchement nini omoni eza mawa ngai nde na vandi awa même maman oyo aboti kinkesere mene ayebi ke kinkesere mene wana ya bazidani même Jolie Moubiala grand frère nanga propre, même José Moubiala grand frère nanga propre, même Via Morgan Moubiala, même Vie Soubraï Moubiala, même Yamami Moubiala. Te ngai na kolina bangonde. On moni place différence ezali parce que ba oyo baso bima ba collaborateur ba kutana kina kinkesere mene ya. Mais ngani siko na kolina batu wana avant kutuna koma danseuse à kinkesere mene ya. Ba ya mami wana zo mona ba grand sœur nanga propre ngane na za na yedi chambre ya mama ya kinkesere mene ya ndenge zala bongo siko bango yesko kuna na tuno na devant caméra yo yebi yango oyebi yango ozomona lubuzi wana siko na tuna na lubuzi wana sika ba lelevi na kinkesere mene ya olelo bo lobe ya lobe to est-ce que bino boyebi yango est-ce que lubuzi yebi bino nde yango to ba ke même ba vie Soubraï ba vie Jolie Moubiala ba yebi ke ba Zidane nde ba vandi boataka de ponte ba linga blague na kinkesere mene ya te siko yo Zidane, il s'habille sur le roman boy. Oh, le tile le mokili baraté. Et na longo la moi ça qui oh pena mokili baraté tile lo qui éminé. Est-ce que c'est vraiment vrai à Koufa le color à moi si m'ta bomi ça y ou pas? Ou avec na malade na mutima ya banaka. Te vient nga kinkesere mene ya Koufa pona moi cité. Omoni nga tambolo ba makamwane pesa nga kanda bobi msa kinkesere mene on dirait yu maman boy. Omoni après liwa kinkesere mene ya bana babimie belé ya bana solo bana eko bana parce que le befo ya vena biso kinkesere mene za ramoko de tigre za la ramoko mona kinkesere mene atana lala na la muki so bobi na mona king na otalemba mo une seconde o sentir mona kinkesere mene ya mais omoni eza mo passe mingi batu bakufa na bango mais ya vient nga kinkesere mene ya modèle lekeli c'est vraiment triste babiso ndozo mona nga boti yo na souffrir mais soki bozom bomona ngati na ba matanga wana place soit disant ba ena wana bozolo ba wana so bomona ngate ezali parce que batu oyo bazo organiser ba biloko wana bazo ko ignorer mama ya bana ya kinkesere mene ya liboso Liliane et puis bazo tia ke liwa ya ye et outi et pas ya Liliane. Pourquoi vous faites ça? Liliane a sa divorce qui déjà vient dans kinkesere mene à 7 ans après bino mbotika na kinkesere mene bino mdo expliquer biso kinga kufinde nini lelo bozo ba que non Liliane akangi 18000 tant kinkesere akufe c'est na maboka Liliane te Liliane akukanga 18000 ndenge nini so 10000 na kangi yango ba bi ba bazo ba Liliane ba bazo ba auditeur na ya tika ki bezo information za nani mtakangi yango omoni 10000 mutakangi yango azate 10000 eza stoppé 10000 eza stoppé parce que après liwa kinkesere mene ya soi-disant 7 bidens atikala ki na ndamba market ya market soi-disant ba collaborateur na soki banani batikala ki na ndamba market soi-disant ndia ikuna na studio atikala ki na market vrai muto atikala ki na 10000 banagiti omoni nga après liwa via makamutune mena loyenge fa bana ya kinkesere mene ya légitime je parle de légitime bana ya kinkesere mene ya oyo bavanda na papa na bango awa na mboko ya poto oyo babengami Kevin emene ya Mais emene ya Yannick emene ya Marilyn emene ya Samantha emene ya Mia Leslie emene ya na yana bango afi mutu ba telemisaki ba stopaki 10000 po ba yeba na niveau ya tribunal qui est vraiment qui va sortir ça parce que ça ba ayant droit ya kinkesere mene ça fait partie de ses biens. Donc, et li ko loba te que non, nga nazo kama lelo ba musicien mususu, bazo leka pe na télé, bazo se permettre ko finga moi si oyo avandi na kinkesere mene ya pendant 23 ans. Akoko ça ma bé, mais ama mba couple là batu de quoi vous vous mêlez? Parce que c'est pourtant qui mobile pendant 23 ans nous déjà. Vous comprendre? Donc bino bolingaki nini? Ndenge kaka qui vient na biso songsa ki molimo na ye, ale bino ba collaborateur boye de gauche à droite, c'est vous qui vont tout gérer. Bino bakasa ma famille na bino ça va se passer comme ça. Siko soki Liliane azo telema sima ya bana na ye, Liliane azo telema te parce que azo landela ba bien. Maman nyo surtout akozala na sima ya bana na ye parce que bana ne ba majeur et puis ba mineur bazana kati. Si qu'on a tout nanano bino ba musicien oyo bozo ofinga Liliane na ndumba soki ndenge siko basi tout maintenant basola basi na parler mais Zidane yozo kinde trop mingi mais bato ngi bayeba
lelo pe orchestre yango ezo yebana te tobetana lo basola basi na bango ya pale basi ya banani omoni bamusicien liliane omoni liliane amemi mwana aboteli kinkeser mwana makangu te soki otali bana tu ya kinkeser otali bango omoni abenaki no lubefu soki mwasi nini oyo emene aboteli emene ya bana makangu bon natangi komba moko taboti mwana makangu soki oye na mwana olobi aza mwana king yu maza pe te tokotalaka tomonake no oyo mwana ozo comprendre mwana ça veut dire que na kati ya conflit on peut pas mettre les enfants ozo comprendre bana baba innocent ba mama ndetango bakenda kozwa ba responsabilité na bango na mibali ya batu il faut oyeba place nini ozotia lokolo na yo parce que omoni après liwa vient nga omoni bana babimi combien omoni basi babimi combien elingi koloba ke mobali ata alingi yo ndenge nini soki olobi asala vie na ye de côté sans que yozala aosala yango vous comprenez donc bana babimi ebele vi atiki bana musu ya ba 6 mois ozomona bana musu babotami ozomona donc bakoko wanga na bana te bakota pe bana kati ba conflit parce que bana baba innocent bana makila ya king biso surtout nde toza tozo obligé na minute oyo to linga bango parce que ezaneti présence ya vie na biso ezo bana na ba consoler présence ya king ezala mona botami biso yo wapi baza bana king donc baotika to ba tant ba makila na ye mais loko ezaka passe ezaka que non ba désordre moro ezo sala ma après liwa ya king mais eza mawa mais bino mongo famille na yo kese o ya tira ki mutema bino mo un botika bozana bolingo te de dernièrement bokabwani 3 bozolinga osangana te entre bino mibale bosali okese msusu bobengi yango ya joli mobial bobengi okese msusu non okese oyo eza oya tiki mais finalement orchestre ya vrai ya mené eza nini o eza pas joli bien o eza Mosagoli Lamine ozilingi pena na répondre na question répondre ba tout bazo pour ba yebi Zidane yuza mama tant bazomona orchestre ya mené ya babi oza source oyebi masolo oyo lobaka eza vérité pour ezo ça ba de tourbillon ba musunga na formé yo ba komi ko lia mbongo tilelo maman mené na ba Londres na ba États-Unis tu le bambongo ezobima mais famille ezo zelo côté même bana bazo zelo côté mais ce qu'on formé biso vrai orchestre mené ya eza wapi orchestre etikana pour na ngai na oreb sorelo mon king que ça est très jaloux pour na Victor Eleison soro tali ba dernière émission au king que ça salaki avant kufa romona ki azarolo ba même musicien moko sora longue Victor ya jamais ko sala ngenge ayer soki na koloba vraiment nazala bosembo so nazala pena sincère nazala honnête Victor Eleison est athée Victor Eleison est athée parce que quand on parle de Victor Eleison on voit qu'il y a une question remenée vous comprenez bato mususu tozoloba boye bazozwa ngo ke non Zidane na motema mabe botika esprit wana nga na oloba salon comme j'ai vécu avec une question remenée comme balolo mtima ba tutu bazaza lolo musique na bango basala soki bakosala balolo muzika na bango basala balolo muzika na bango so bakosala bapatouja na muzika na bango basala bapatouja na muzika na bango mais Victoria Eleison c'est qui question remenée mokolo moko te ngata on azalaki vivant en vie nazo vivre na tikala komona ke don producteur aye alobi ke non mo king question ata se roza na hotel zoebela yaka ou bien Denis Lutule yaka to kobeta concert na tikala komona mokolo moko te ke non producteur aye ou bien mutu moko ya uta musika lo ba ke non king question remenée za malade za na hôpital te likamute Victoria boya kobeta na mona rangote o comprendre yango nazo mona lelo oyo king makamu même ya mona ba testament on bima tout faux pourquoi parce que king atike makamu tout na désordre atika di mutu te ba testament les yango ya lokuta ça faut qu'on de on ngai to le bilan ozo former peuple qui ba testament na lobby ke mon frère ils a faux na lobby ngai king que ser vient na king que ser mené avant qu'on fa 3 mois après ngane tout mona naki place to kutene na king que ser mené avec na préfecture tant de kutana na king que ser mené avec na Florence a yebi to kutana na préfecture 3 mois avant kinga kufa ba démarche au king que ça kende ko sala kuna na démarche na préfecture muto ayebe ka kufa n'a rien à faire vous comprenez muto a ça a teki ba na lobby comment king que ça remené avec na ko sala testament o akino bossa na ba komba ba na ko mangona désordre comment king que ça remené ko sala testament na yé mo akino ko mano mo king que ça remené né à Kinshasa alors que king que ça est né à Kikwit tala ba biographie nyo surtout ya king que ça remené ya romona que même na ba Japon même wapi na ba États-Unis king akendo romona que non king que ça remené né à Kikwit comment king que ça remené akendo ko bossa na adresse ndako na ya Timasi ndako wana ya Timasi ngai Zidane na vanda wana muta pesa nga fungola ya ndako wana nakende ko vanda c'est mama madi la mama oya bota mama king que ça remené fala kuna na nini na vanda kuna na 1998 à 99
Nanda kuwana ngam na vanda wana. Et puis na vanda ngai moko danseuse après vient nga José Mobia la bisinga bike non Zizou zapata moi des master na yo tia bango wana ndenge zalaka. Vous comprenez? Na ko zo master moko Nancy, na ko zo master moko Jolie wana pe abota pe na King. Vous comprenez? Donc makamso soto zoloba bat baso mo zoloba ngo parce que ça motema mabe. Nga so Nathalie tant vient na King kesa za vivande na yebe modèle vient nga zeko agir ko tikela mutu Victor ele sonte. Na loba na motema mabe te na contre te. Vous comprendre? Mais na zoloba ngo po na yebi ke King kesa même dès son vivant nga pe sa mutu te Victoria, il était trop jaloux pour na mouvement na ye. Vous comprendre? Yango wana na loba ki bato ba lingi ko sala makambo na bango ke ne liboso ba utiliser plus combo ya King Kesere Menea. Voilà. So message no pesa na bato bazo sala orchestre na combo ya Menea. Batika ou batikela ngo famille ou batikela ngo bana ba sala nini kasi. Pour le lobe orchestre wana iza orchestre ya Menea te parce qu'il y a ne kolina. Menea. Victoria eza Menea. Au moins so total yo na histoire monde pourquoi nazo loba boy. Lelo yo parce que yo lobe azate Victor Erickson pesate. Te ngapo na nga sans King Kesere Victor ezate. Pour voir wana yango mutu Victor Erickson te ba deuxième lourd wana wo ndozo bima na sa mai wana ezaka mokote. So conseil no yusa bango batika ou pas. Te na ko loba na batika te eza makasi eko dépend na makasi na bango. Mais ba bosa na te King Kesere tonga za vivant ye mo za loba ke ata misa Victor alonga ke jama ko sala ngenge. Vous comprenez? Et lui, il vie a une facilité au pesa mutu eloko na ye kaka ndenge wana te. Vous comprenez? Parce que yemo king azo beta so masola mona ba passe temps azana ba vivre la musique, mona ba makambe belé, atika na mauvais souvenir. Vous comprenez? Ba tu batika ko za makambo toujours na ndenge contre. Ya ke parce que mutu aza mutu mabe, ba walinga ba ma Victoria bona boy. Ba ngonyo so tunde bazana mutu linga King Kesere ko lekanga zati. Mutu pa linga pe Victoria Lesson ko linganga zati, ko lekanga pa zati. Parce que belé le ba le bela Victoria Lesson, biso ba autant tu approcher King Kesere Menea. Trop le sécurité. Vous comprenez? Donc batu oyo bo sala ba commerce na comme King Kesere Menea, boza na moins respect. Boza na moins respect parce que binope boza mabele, biso nyonso ezaka kama muna mnatu na ye. Mais na vous former yo Zidane na peut-être ko yebi Zuzu. Ena moi sina ye wazana bana mikio na kone sunani. Liliane non pas. Wa nutu mikio mulai aute kozwa nini aute kozwa papier moko itaki mené à ba reconnaître ye aza musicien moko boya munene koto ya rumba ba pesi papier représentant parce que représentant c'est mené na Londres ba tu kopesa ye samedi ote okuni tu koleka ozomona te azate mais bamboka msu ezonima ye toujours bazopesa ba brevet bazopesa ba papier mais le lorsque ba papier bazopesa wana bana na ba ko bénéficier nango ou bien ka mwasi muta ko bénéficier nango omoni ba makambo yo soto bitolo belango ezopesa pasi pourquoi parce que bon ndenge ozo beta na masona Londres soki nani abima ekuna ba présenter soki ndenge nini wana na ebité mais nga so na oloba lelo na oloba pour intérêt bana King Kesere Menea pour via zaki na mwasi te mazaki na basi parce que bon moni nombre des enfants tout simplement. Donc na minute oyo intérêt ezali ya bana parce que basi na basi oyo vient na biso lelo King Kesere atiki ba kozwa mibali na bango ba kobala na bango to lo bango na bosembo ba kozwa na bango mibali na bango ba kobala na bango parce que bazana bango basi to vient na biso pe King ba na lokota n'importe quoi te donc ba kobala na bino intérêt na biso ezali nde bana ya King Kesere Menea po bana na biso mususu oyo ba botami na kisasa ngana otuna na bato bazo kumisa ke bino ba collaborateur bien sûr nde bozo mi kumisa wana siko bana wana oyo via atiki boti bango partout bana wana na bavina bango erotika la kaka ke bando betel bango kama solo ke non papa bino azalaka mutu munene papa bino azalaka grand star erotika na bato ina bango ka ndengwana bino ba collaborateur parce que boza pena ba responsabilité ozomona boza pena ba responsabilité intérêt ya bana lelo boko même ko diviser lelo kinga kufi bana mususu boko benga bango babi bana kingi te de quel droit vous permettez bino ba collaborateur misusu bana bino ba baluka na ba Paris awa partout boko maîtriser bango te bozo ko gérer bana bino te sikoyo bana ya King Kesere Menea mususu bino lelo boko mi ko se permettre ko ba non bo nabi de quel droit d'abord vous permettez est-ce que Kesere za ki yuma pena na kata ndako ne ba yele mona makango peso boko la ye bozo ba tiki boko kita King Kesere Menea
na bino ba musicien bozo leka bozo ba mission bozo ba n'importe quoi to fouiller na ba vie na bino to fouiller na basi na bino pena obino bo vante na bandako na bino na pena condition na bino na basi na bino ça se passe comment pour bazala basi na bino tant musuka so boza tant bozala na bino to ba na ba voyer tant musuka comment na ba basi à tout Paris. Donc il faut que ça ait moins respect. Wana za lokola maman, nga na intérêt mo te na lia na nzunga lilia ya ma liliani te. Na lia kana nzunga moi si moko te o ya vie na king na ole ba pona intérêt ya bana ya king kesere mene ya baba monument na biso. Mais ba tsuba otala obie ba mo no ko lia na nzunga ma liliani. Na ko lia pe na nzungu na yeko. C'est ngozo côté là. Te na côté lié te. Tango te, o moni mo tambo zo ba ko côté là, c'est difficile. Parce que côté ça veut dire au dans ce moment nga ba ozo soit part trop ya yi. Asa maman. Asa la seule maman. Ils vont tout à l'heure auto le baké. Abotaka kana ye moko tata na basi abota ba nebe. Ozo lo mbana. Yango na zo loba. O moni période ya Liliane. Période ya ma Liliane. Vie abota bana moko boy bazarina na bazarina Allemagne ya mapasa. Na informer yo. Informer peuple. Période na informer yo pe pota muso ye ba kite na zo informer pe peuple. Bana wana ba mapasa nga mona bangole bana na ba 6 ans 7 ans. Na mona bana wana ndenge nini. Tant to ye poto. Tokesa no tour na Belgique na matonge to va na matonge mama bana wana mutaya wana king ye mona na tikalo yebisa biso te kazala na bana mapasa to vanda na ba master tour ya mouvement ba yebi ya ba danseuse c'est wana ye a se présenter ayibisi biso nga mama mapasa est-ce que king yebisa bino ga na bana mapasa nani ngo mokonzi parmi bino nga bingai abi king yebisa bino ga na bana mapasa nga biti alibi nga komo na ngandi mère double donc soki nga yebisa bino te nga mama pasa bo muko tango okutana ye bo tuna yeso azana bala mapasa effectivement parce to vendre ganto bana ozela king tant king pa ye to tunie vie ser mo ga uto se présenter wa ale baza mama pasa vie ozana bana mapasa betela biso te abi ayebisi bino ndengwana bon si na ba enfant ba mapasa ko na bana nga ba mapasa baza en Allemagne vous comprenez donc nazo informer bino période ya ma Liliane vie abotaka ba mapasa vous comprendre mais après ma Liliane bomoni bana babimi ya mikemi Rolanda net ba même âge ozolanda donc on ozo ba Maliliane za mama parce que Maliliane lelo bazo bimise mutu mabe po anini parce que Maliliane azaki lokola encore ici ma mobali na ye azaki bena mwasa azua donc Maliliane aboya ki mobali ki ça comme un homme populaire net au monde ba grand leader à Congo encore bala ne mwasi ki ngandi pe mwasi na ndako ayebi to encore yembela ne mwasi ki ngandi basi nyeso to ki ça ba no yembela mingi ze ba pseudo. Oh. Hey, ils sont pas pseudo. Donc on se connaît sur qui neti. Mimi, mi saboya ke balete. Mimi Mati. Mimi Mati. Na rotanga comme on a bino, na rotanga te. Noni, azaki toujours pseudo. Oh. Pseudo ko. On se comprend. O komisi bolingwango ke bonanzango siliko tolingi okoteza nango ofele molingo na ye komi lokola kasa ya nzete epai mopepe kokende okolanda kaka noni ye kaini ye promesa libala yo moto pesaki ngai lelo nakei koyoka noni obali okangi mpe motema soni obwaki ngai ko nazalaki pembeni tosala libotango lelo mbanda ganye nga onga na kondima te omoni a raison mbanda ganyaki ye okinzembo c'est-à-dire qu'il veut tant tole ba mamba ba pseudo. Vous comprenez? Tout ça, mon pseudo, King a non respecté moi cinéma Liliane. Bon, là, parce que mon ba sukulu kumba, après liwa mutu, bah ça toujours na bilobe là. Bah to nyonso mon ba ba Liliane, tant King que serait mené azaki ba ko Liliane na misunde na otalo boité. Jamais ba ko pese mbote te, bino surtout bozana beaucoup faté boza vivant, bon là na mukonza ba mama, tiens, informé bino mukoni bo pesa Liliane bonjour. Nous banga de solo ba. Ba yebi nga bien, to yeba ni bien na bango. Toyeba ni bien na bango ndenge bazawana ba masolo wana ba osana ba YouTube de internet wana ba osana wana ki tente musique ki tente national na kata kuzu biso na bango toyeba ni tête à tête ba yebi ke oyo kinga pe na yebi ke oyo ki toyeba ni très bien depuis kala kutu depuis degokao bien sûr mais masolo to beta tout à l'heure nazo so moi sima ya emene kazaki na bana mapasa ozo ba bien na Londres na Allemagne bana mapasa mais bana mapasa ngo soki to landi bien toujours mon rara ndeska yumo mtu yiwa nsuba yebi ngo te petikala ko beta mate même tia kufi te batu bayebi ndenga batu bayebi na bango ke kinga tikala pe oboya mwana te kinga tikala pe oboya mwana te kingi makila na ye atikala toujours kolanda makila na ye ozomona mais problème on a na website lo ni Liliane azo kufia lelo Liliane bima mwasi mabe parce que Liliane jalouse ne ya za wala ksango
Liliane azola sakina linga blague na mobile nanga te. Moi si sori oza moi si muta protéger mobile na tant moi si oza lokaka donc minoterie est égal à pamba pona kaka ba donc sans garder ozo fungola mobile no ba porte. Liliane siko taki moi si mo oyo tant azali sima Jona ye mututu azobanga ne na oloba buna chema ina munoko te boyebi yango po bo kinke cérémonie akoti mabele me bino nanga toza vivant makambo na oloba ngo bona otala bino na misuti. Est-ce que bino boza kotala Liliane elongi? Est-ce que bokota ta na salon Liliane bovana kiti bomela mai? Bino ba collaborateur parce que kinke cérémonie azaki na ndako kaka moko a na poto na zili grande moi si na Liliane. Po bozo beta ba masolo mususu bozo bimisa masolo nde kinke cérémonie azaka na vite vi oyo matanga ndi ngo bimisa la biso. Ngata on na poto na va na ndako kinke cérémonie na nei plaisance. Ba master tout ya ba danseuse ba yebi tozali les grands Nei Plaisance après Noisy les Grands. Tant que tu es déménager dans Nei Plaisance, après OK ba OK na Noisy les Grands. Vous comprenez? Donc bana wana tout wana zomona wana bazo nga ridiculiser wana. Bana mo oyo ba meladi amba jamais nde bozo bana ndenga lokuta na bino parce que moi na liboso oyo kinke cérémonie abota na Liliane Marilyn na minute aza diplômé na médecine. Wokingai donc tant bozo lo babilobe Liliane ndenga sana bana ne tout ba réussir à part Kevin ndenga zo bela mais malgré azo bela le comme handicapé bogo c'est toujours ya nyama ozo donc nga souci nanga lelo zande bana ya kinke cérémonie ya bato bo sala ba commerce bo komisa ko kiko teka mwa mapa na yo hommage à kinke cérémonie o kiko teka nguba na yo hommage à kinke cérémonie o kesera komi marchandise na bino mais moi je ba ko ça na Kishasa yo yeba ki ngote si na yeba ki ngo nazaki informé kutu ndenge za wana kutu do billet payé ki penza billet pene ya fuma ba mama ya ki fuma ba mama fala kini parce que ngam tu fais nanga représenter famille Mobiala vieux José vieux joli Mobiala et singa petite ndé nini photo ça avion to kende to ko ça inani bon ngai omoni makambo yo depuis nga pona ngati le onde kinke cérémonie akufa te yango mona ngana banganti ebele parce que omoni na tika lo mona ta sécurité nga ba image na tu eleka ona ba YouTube wana tu na ba parler du peuple na tala na ngote parce que nga na teki nga ko lela butu moyi na bose mwa nzambe ya masia parce que nga naza mondima bima na pesi na ba mbote belé na ba prophète nyoso tu ya bima bisika bozali boyebi kaka mwana bino yeyo le sako apôtre mère ba prophète tu ya bima mondimi na bino yeyo donc eza pasi yende onanga eza pasi ko omoni vérité ya malembe et puis le kutande muteyaka mbango na bisa ke lo monga na biso kongola sali akomi livre na osomba ngote parce que omoni liwa kinke cérémonie était nga na vie de façon okondimate ndénité ça veut dire mutu na mutu modèle azo présenter situation ya likambo bisika vandi omoni ngane pi petia kinke omoni kinke cérémonie atikaki azo faire croire tout le monde que tant omoni nga yoza bomusa ko elamine pire petit nanga yonde danger yonde bonabu tango baluka kabo mifune cha quel vakoti mifune le cute mifune donc yote mifune cha quel vende danger tango mifune la obeta bo donc mais mutu moko pena fi atikala ko liate te zaika mifune cha quel va beaucoup de respect déjà salam vraiment vient na mifune cha quel va kinke cérémonie ata kufi vraiment na respecter o mingi aba pi oza le sel o tikala pona ye ozomona malgo zo loba na ote po bato bazo loba leo na ba YouTube ezo kamisanga ngata on azaki na Kisasa ezaki na ba kombo moko boyo kinke cérémonie bana ko répéter na banda ko yoka neti ba mbetenge ozomona neti ba funi na forme toto zani na feta 1 hour na Noisy les sécurité na mboka mo toto sala feta 1 an ya imene ya mayuza la kité mais funi azala quand même non nga nazala kité parce que omoni ngai nga za ennemi ya mutu te nga omoni nga même temps des victoire kinga no ben mal nécessaire parce que nga na ifi mon boy aussi laisser faire te na ifi on bifuni oko ya te vraiment bon présence dans la place wana eza nango obligatoire te présence nango changer le mot te présence nango la musaki nke cérémonie ate nga souci nanga lelo nazana ba projet nangai auto solaki na famille Mobiala ndenge to bande ko se recueillir pour na kinke cérémonie ya na Kinshasa na ndenge nanga na besoin ba caméra te parce que batu bakoma likamnyo surtout facha ba caméra ba mona ye nga amouro nazana ngo kinke cérémonie eza bena très profond donc ezali difficile na linga ko prouver ngo batu na ko prouver ngo batu te parce que maman kinke cérémonie wana batu bazo mona lelo mobanga zo lobata zo yoka te nga na yebela maman ona era ocha no maquillage aocha no talon d'âme akalingi pena zazu na ye atie pena pomade zongenga
ozomona donc tokoki kokimaka bambangu te na bato moko boye bazosala neti baolinga basala image parce que ngai kinkese mene asalanga déjà image. Quand on parle de Victor Lesson, on voit des danseuses, on voit moi. Tant que na Victor Lesson kinkese mene, elle était les seuls où abanda au diriger ba mi ba j'étais là ya na OPP via Betino pe lisolo nga na otire da capitaine de l'équipe. Ozomona donc kinkese ayebe ko tia mutu na place na ye. Yango na mona mu wana o nanza nango et puis kinkese a accepte so esprit ya courtoisie. Vous comprendre? Il faut que se supporter et qui que ça accepte vraiment amour ça vraiment mutu moya amour pour ndimi pendande na za bonebi ke mutu mota zanga mabe mais qui que c'est mena bisika ke nebi ka se reposer un peu Mtamimona na poto quand même. Mais mtamimanga na poto yemu tatambusanga penda bamboke belé qui que c'est mena ya déjà kutu misali bosa pesanga na ndaku ayibisinga ke no solara na mama madia na ke na solo tasina ka so na vie Morgan grand frère na za na Canada ya Morgan mobia lobi ka ndenge nzala zizu na bino mwana bino famille te ya quality de la bossa na bino te kaka ndenge nzala respect wana ka ndenge bandaka tina suka ya kotika na ndenge wana petit no asanzi yo ya Morgan donc na ke mona ya Morgan bisinga bibon na ko pesa na ngayo fungola mais ke no mona mama madia ozomona na ke na moni mama madia pesinga fungola ndaku na ko ngo vanda na la seule danseuse au king que ça zo qui en charge. Dans la seule danseuse on a ko longwa na ngai so king kesa ke poto babando pesanga ba suspension oyo zaka teti boy na boy mais so ka kinga zongi so na ye na zonga mbamo chef ten sa mitindo sans ko tuna bango so tuni bazana bakufa te ba vivant poste wana TV akufi pe danseuse moi skele po likanga ko binda na da Victoria pe azala répéter na spectacle Est-ce que expliquer son mona langi la siko te omoni bona ko mama responsable mama bana langi les anango langi les anango ya biso langi les anango ya biso parce que omoni langi le banana nani obi mutabanda langi la Victor Lesson ayi drumer signora de pata o movie na ngabe bika ndenge za idéologie ma bata rouge quand ndeto lobaki salazo jazz chokari ushimbe ne bukatana bu nini bukatana bu po omoni bango bakenda na kamonya te bakenda ka pe ka pilipoche te vient nga signora de patre na kata Irlande idéologie carré habitant to ando ba idéologie carré donc kunkunku oroleka te ato yo betaka drum ndenge nini ngazida na kochela okali koto yo donc ko beta jamais drum so pe ko pe ko ta danse ozotala pe vient nga signora de patre o ma ko peso passage te to kepe otali pe gimole ko boaka te idéologie carré ya gini ngwana donc abata chanter yo yemba luka makolin ngana za on attend gejo ko tala ngaka ka kota da majimba mo kere we oliati vous comprenez donc na pesi ba mbote belé biso tabana Victor Lesson ndenga na boye ngana kestérienne ngana victorienne te. Moi j'ai le sang de King Kesere mené donc on a kestérienne ndena za boye idéologie ordinateur 48 mémoire parce que King a formé nga pena donc na kata zolozi na defa kututi po ba chanter ba ndo yenga mnando ça c'est bon test au moins bina mokonza ba mama yoka ena oza chanter fuma ba mama c'est ça no moi test boye bien ngote fuma kotika la ga fumu bazaye kotuna vous comprenez mais King Kesere mena au tempo na place na ye aibi patience on a zena on a victoire ya mtando pesa nga pouvoir bat bazo quand ezali gwa ezali na ngwa te na avouer ponga na mondima bima des fois te caméra spirituelle vous comprendre intouchable coup tout ce qu'on a marché là ba gwa ba yebi ba noke po ba marabout ba yebi ngana caméra spirituelle vous comprendre donc ngana mona ya mokolo o ya sala liso omoni moto asala liso ye wana nzambe donc ava yo mona ya sa monaki vous comprendre le roi des rois tant ba noke po ba marabout na bino boyebi fimbo molimo santo bo anda kozwa vous comprenez donc pouvoir on a King Kesere za opesanga parce que ayebaki na aki nani ye moko King Kesere mene ayebaki peut tant to beta Zénith ngam tu na bana fungola Zénith na izo dadie ye izo dadi muji mujambuda izo dadie ye izo dadi muji mujambuda makununga makudila izo dadi mamuti makenene boyebitina ye mo le roi des rois King Kesere of the king alobi na nga petite yo muto ko mata Zénith yo muto ko fungola siko yo nani sima ya King Kesere mene yo ko bude o yo ko budele kuwa kebo yo ko bima bude po yo ko lia bude ko bima yo mo ko sala zo jazo po klebo wa ti lobby mbanga ti lobby po za descendance ya King Kesere mene mbanga ti jeudi yo muto ko lema. Merci beaucoup Zuto comme na suka vraiment ya émission na biso na banso bande ko na so na bande pe ko suka to vraiment na suka ça la bino toujours match qui to commence avec yango moko site makasi www.potonapoto.com équipe tout na kati kine ça la bino zidane yo babi mokonza ba mama
il y a ça toujours ma soeur la vérité où il y a mené autre ba quitter na ba o ba ba former kaka toujours bango de terabino toujours tout ça après ba information ba source ya masolo tout toujours na kati mais vous êtes comme na suka tu tout dans nzemo moko ya mené ya o vraiment sur fin pe no yoki au kanisa kai tout ça la mo ba Ah mama ngana komi tunaka mimi eloko ninyo salelinga pona koma boye na komi kobanga mama pona nini boye tikana ebisa yo mimi nalinga kana ya na mbongo pona kangalo pango tobalana da 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 ba 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 eloko yo bolingo ezali nde talo batela yango po tozala na yo pene pasi se moko yo konyokolonga toswanaka papa yo kei na yo tokabwanaki tomonani te motema ezoki mama uta okenda na yo nga nalalaka te yo mimi banzanga ta na foto yanga na yo mama mimi banzanga naleli yo motema nanga ezoki zongela nga yo mimi ekila nanga yanga naleli zuzubina zo yemba pena ya solo naleli motema nanga ezoki pam 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 ekila mimi ninyango tokoela bisengo tope kosone ezali fote ya zuwa nakoki kokosa yo te molema papapa 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 ngonga ekobeta ngana yo tobalana tolatisana pete o aliase mama ngo ya pale umimi tambisanga bongo mama ya moseka José batela kombo nanga bongo wende batela kayango yo mimi akodefisanga balingo na yo nalata merci beaucoup na soirée da Santa lelo ngana kobima elongo na baninga merci beaucoup Zouzou babi obete ata maboko umoni balobi ata pena mwana penda ya emene ya mutu wa zamani penda ya solo uzanani Kestérienne, disant, ngana victorienne te ngana kestérienne. Pour victoire eko kufa mekin kestere mené à otika la ta kufa otika la. Ya on a abina kestérienne disant. Merci beaucoup to comme na suka message nous en ngoma mboti na baso balingaka yo. Mbote ya trop na sepeli ba grand frère nange belé bazawa ba yeka pona lelo to sana inauguration awa toza malgré na lobeli mamba vient na kin kestere mené parce que ya monument à otika la monument donc histoire to changer on peut jamais yemo kin kestere mené à bagi longue histoire bagi sur les jours les plus longs donc yango bomo na bakin kestere mené go aussi la jamais donc toza na maison a tozali binonyo surtout ba obolinga nga ba obolinga Zidane ba obolinga idéologie ba coiffure ba style akin kestere mené ya boya awa na ba styliste soko lingi idéologie pe ya forme ndenge ba tele misara ilamba soko zaka na mikarata no to yede yo so yi poza na problème ya santé o nzoto mama comment ne libanda po yo na ndaku le nyoso tout ba fatigue awa toza na solution to lobi awa toza ça veut dire nous sommes là et on est là donc des becs aux ongles vous comprenez donc tout ça venant boy vous comprenez toza au téléma en plein Paris na pesi mbote na fait na Simon Mbongo na kata Londres yo yebikaka ya didi kinwani yo yebikaka ndenge toza la libela na peso bambote honorable Mozito na Congo yo yebika maso na biso nde tobeta ngo ndenge zalaka et puis vient na ngai lisusu na robosa note Chacho Mbala honorable mususu na robosa na sukombo na ote commandant Carl Lewis na robosa na kombo na ote petit frère na nga pop héritier Molisho na bosa nyote Sylvie Molisho na bosa nyote et puis ba chérie ya bien ya Paris Shida Ibula Dashi ser na nga lisusu
kombo ko kima boye ndenge nini ser nanga mokonzi ya Paris vraiment kombo ndenge ko kima ser nanga bona bwaki bino nyonso ka ba fille à Paris na linga bino mingi Christine Mbouyi Jolie Bila et puis ye moko ser nanga Nicole Malonga kolo masolo kolo mboko yo ba bina Paris mikolo ezande ba kosa na bino docteur balobi docteur Diafar balobi bien docteur balobi bien docteur. Donc ton balobi docteur ça veut dire solution parce que mon malade yone balobi bandambango ya ko luka munganga bandambango ya ko luka guérison na solution docteur Diafar tellement bino en plein Paris so on a moyen de transport à voiture te pour mutinyo surtout na biga na besoin permis te neti ngai bo permis intéressant na ngai te za te so zo kumbole ki ngai vous comprenez donc mais na déplacer na ngai ba déplacer mes ali nango ba moyens ali donc so na bengi car même ça ko la mine na koto mamba taxi ane so benga ya Christian na kwa so zapi na besoin taxi Loris la Congolia so na biga Guilor VIP au mona ka voiture monani so na biga Ali ezan ndenge nini au mona ka donc ba fille à confort ba fille ya bien alingi bino mingi na sepelaka na bino Nadine Camara ma copine Mireille Sanduku Gaïta Sanduku Trésor Sanduku na linga bino mingi boyebi ka ndenge zalaka et puis Niki Makela ya nanga Nelly Bomé grande sœur nanga propre bandimateur za grande sœur nanga po beauté ka nzoto ba Miss Leki nozo kola kola bandimateur yo ya Nelly Bomé ba go bisou et puis ya Jolie Mbouyi na linga ko mingi et puis chérie nanga moko ye moko motema pe mabanzo boyebi ka ndenge zalaka 17 ans d'amour love ya Zino ndenge zalaka libela na libela miaka na milele santa tomotombele ba gros bisous chérie nene simno toujours ba pour la ba animaté tona imo mokonza ba mama Zuzu Zidane babi azaki na suka betu mo loketongo kamna mo o kapenda betu abenda boy papa babi o bena imenia babi no benga mutema mokonza mama comme valider match ya kitoko mos babi ça faisait moulayi eza moulayi belé nga bina relaxaka ba pire nga beauté image la ça bave bamona babi toi toujours na inauguration bazo kima bave ba prêtre bave bomona bave baza bave basola kitoko ba prêtre tango zomona ba prêtre ya danser ba l'homme d'espèce babi tango zomona pena bozomona na kitoko mosi kitoko mosi babi bulika embe vrai talaka bomona ba image na ba king ba prêtre ne bango yo se boye boluka luka bango toujours beauté image nina sarabino toujours bazo pola bazo nimate venanga l'accès bon ba image na kin ba pour la me ba nimate bye.